Mbote na bakambi ya réflexion pe batali na balandi ya réflexion. Kombo na nga Sir Love naye ko répondre motuna ndenge ezalaka kaka comme habitude. Mais ya liboso na koloba merci na bakambi ya réflexion parce que ezalaki na mwa temps au réflexion ezalaki na silence. Mais na moment oyo tomoni ke réflexion ezongi en ligne. Boya tosangisa maboko, tosangisa force ndenge ezalaka kaka. Ndenge balobaka ke mosapi moko elokotaka sili te. Nazongi na motuna na biso. Moto nini oyo okoki kokalifie chéri na yo ya bomwana? Ezali oyo bosakana na eje ya tata na mama, sima bokoli bobalani. To moto oyo abimaki na yo moto ya liboso. To moto oyo sosolaki ke basensation ya nzoto échanger okomi moto. Nani na bango misatu okoki kokalifie chéri na yo ya bomwana? Na réflexion na nga, moto oyo nakoki kokalifie chéri na nga ya bomwana eza moto oyo nabima na ye moto ya liboso. Parce que eza yende moto a diverge nga. Surtout na mingi na biso basi. Moto oyo abima na yo moto ya liboso. Yende chéri na bomwana parce que eza moto wana yende a diverge yo. Ata oyokaki sensation ya nzoto te. Ata osantaki yango te. Osantaki ba sensation wana te mais aza déjà moto ya liboso oyo a diverge yo. Eza na âge à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Eza na âge à 12 ans miyebaki nanu te. O santaki eloko moko te. Mais oza lisusu vierge te. Pona âge à 12 ans eza na mingi pe oyo ke bazobota. 13 ans aza déjà na mwana, 14 ans, 15 ans, toza na se à 20 ans, toza likola 20 ans te mais toba na se à 20 ans. Ba âge soto bandina ba 12 ans ti kota ba 17 ans wana. Soko bandaki na 12 ans muta liboso. Eza mutu wana oyo bimaki na muta liboso muta diverge yo. Ato mi santaki ke ozana no mwasi oyo koli te. Mais ya bimaki no muta liboso. Pour exemple na misusu mona âge à 12 ans na sangani ka na mobali azuizemi. Wana peso ozana chance ta musuka na mobali na bobandaki na ye bo continuer na ye ti liwe kabula bino. Mosusu peka mwana 12 ans be 13 ans 14 ans ozuizemi bosila ni peka wana. Mosusu pe mona ke bobandaki ka muta liboso no bandaki ni mwa kilike mwa bokaboni mutu ya mutake na vi na ye. Mosusu pe bobandaki ka na âge wana mukie bokabwani mais eko koma na tamo bo isusu bokutani bozongani mwa pe bosangani bosali famille. Mais epa etokendaka déjà soki déjà otikaki mutu ya liboso ata ozalaki na 12 ans ozo senti ke zana no mwana omiyebi vraiment nanu makambo te. Aza kaka chéri ya liboso. Ye wana yo kokalifie kaka ke chéri na yo ya bomwana parce que eza ye mutu ya liboso nde mutu a diverge yo. Donc pour na réflexion na ngai moto oyo nakoki kokalifie chéri na nga bomwana eza oyo nabimaki na ye mutu ya liboso parce que eza yende mutu a diverge nga. Ye na nga na kokalifie chéri ya bomwana. Tokota mbasi.